doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Vous avez surtout Tozali Awa na Kinshasa depuis le 26 octobre. Ngai Yaya Nabino, Leki Nabino, Ndeko Nabino, Nazali député national na Lukunga. Tozali Awa pour vraiment Tolingi Tocha président Maboko. Président Baloyo Tangwa Kota na kati ya parlement a tali penza a moni ba oyo ya ye. Et puis à perdre les jours sous tenté Boyebi président de la République a perdu 2 ans et demi pour na ko longola système ya Kabili. Donc bo yebake président a salikaka musala oya wito sala na 2 ans na ndambu. Ndenge na epseki bino so président zalaki exprime be les élections ba poussa. Bah te belé surtout bah opposant bah bandaika ka cause là-haut président de la République à ko poussa l'élection ko zalate glissement ko salama mais bah yebagite ils avaient affaire na mwana ya papa Tshisekedi o ya bundela démocratie alingaki jamais ko sala ndenge wana mais ndenge bomoni lelo na titre boyebi combien de fois na 5 minutes avec César Ngadi to kanga ba miyibi bato lokuta awa to silisaka ma yele na bango bino moko bouti kolanda nouvelle oyo ezali ko circuler na kati internet donc polémique ezali ko enflé ce qui na bengi yango polémique parce que ba version bimi ndenge na ndenge mais boyebake 5 minutes avec César Ngadi ezali émission oyo ezalaka derrière le président de la République parce que ba fasciste par conviction ngai na masalanga lui Blaise Londolo le koy. Mais parti politique na biso ezali AREP, agissons pour la République. Il y a maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre aménagement du territoire, ba ministre au président azali na besoin na bango ba ministre au président Atimo Tema parce qu'azali jeune. Donc ndenge na epsaki bino ye parcours na ye ezali neti bana poto net mindele neti ba papa na biso akala donc asisi chic aux homona donc dans même pas 50 ans donc vraiment ba responsabilité ya ko sakanate pe nyoso tu wana boye ba parce qu'azali na mayele na mutu na 5 minutes na biso lelo bomoni ezali version ya la musique version vibration parce que toyi ko kanga lukuta boyebi ba ndoki bazali na Congo oyo balingi Congo te ba oyo balingi Félix Antoine Tshisekedi a continué musala na été oyo bandi parce que vraiment soko zali congolais à solo congolais de souche donc okoki kozala contre deuxième mandat ya Félix Antoine Tshisekedi te mais toye ko kanga lukuta na muto babengi Franck Diongo boyebi Franck Diongo na période à Kabila a yoka ki pasi donc a lia ba frappe à kota bolo komakile zo tanga bazo memae ti akene ko samba na chaise roulante azalaki na boloko azalaki prisonnier politique mutu aye ko libérer ba prisonnier nyo surtout ezali Félix Antoine Tshisekedi. Un baiser fugace juste aux portes de la prison. Un moment éphémère, symbole de liberté après 2 ans passés derrière ces murs. Franck Diongo est libre. Il avait été enfermé en décembre 2016 au plus fort des manifestations contre le régime de Joseph Kabila. Je remercie le président de la République qui a compris qu'il doit combattre l'injustice, l'arbitraire. Devant la prison, c'est une acclamation et un soulagement. Personne ne l'avait vu depuis son incarcération, pas même sa famille. Les visites étaient interdites. Ce monsieur, c'est un héros vivant. Il a beaucoup combattu aux côtés de mes frères Etienne Tshisekedi. Il a beaucoup combattu pour ce pays. Il est parmi les combattants de l'alternance. C'était l'une des promesses du nouveau président congolais. La liberté pour les prisonniers politiques. Autre symbole,
la sortie de prison vendredi de l'avocat et défenseur des droits humains Firmin Yangambi, sans caméra cette fois. Félix Tshisekedi a annoncé la libération d'au moins 700 prisonniers politiques. Autre promesse, des remises de peine pour toute personne condamnée lors des manifestations pour l'alternance. A libéré qui va prisonnier Nyoso, Franck Dion azalaki parmi les prisonniers. Oyo ba libéré qui bango avant et comment qui malobebele boyebika ke ceux qui sont président de la République et comment on dirait discussion match ya football président de la République à cause de sa liberté d'expression il y a un moni batebele ba komi ko confondre ngo net libertinage Franck Diongo ba bimisaye bobi Franck Diongo azali mutu moko a soifé du pouvoir donc tant ba bimisaye yemba la moko alingaki donc ba nommé ministre tant amoni ke qui ministre ngo zoyate a baluka aza libre biso tolingi teke batunyo tout bas à la ciment ya fachi béton donc vous allez libre ozala esikano esika oyo lingi olingi ko critiquer biso tozala derrière président de la République mais ce qu'on critiquer ça la critique moko constructive. Revenons à notre sujet du jour oyo nazali ko yebisa bino lelo boyebi ke nouvelle etamboli Franck Diongo babetiye na bato ya IDPS na badepte ya IDPS ngana ye awa lelo po na lakisa bino ke Franck Diongo azalu kuta moko akosakana te et puis congolais mabe ya congolais abeta lisolo na katikati abandara jamais na genèse ya likambu akobeta na katikati ou bien akozwa parti oyo ye esepelisi ye po ayaka kosa mais malchance. Et puis heureusement pour na biso ba fasciste na bato balinga ramboka parce que bato balingi fachi bango to balinga ramboka et ko kué yake na maboko ya Kleboa tout le monde est d'accord César Ngadi ma solo oyo nga nazo betela bino oyo Franck Diongo nazo zongisa bino na nzela po bino nyo surtout boyeba ezali na witi ko lokota yango te makambo yango eleki na quartier nanga o na kolela na mbinza na cité des anciens combattants ba force du progrès. Donc nako benga bango bazali te ba marque moko ba wazalendo ba force du progrès bazali bato bazali derrière le président de la République bango ba sakana kate donc so que na ba contretemps ba ko zongisa ona nzela et puis bango ba banga kamindu kité bokoko ya so kindeki ni bozo tirer masasi bazo ya force du progrès wana jeté défaté pour boyer baké IDPS ezali parti à kosakana ngote ba souffrir botalaka papa Etienne Tshisekedi de reste mémoire à Tikabiso à bunda azwa pouvoir te mwana naye Félix Antoine Tshisekedi mutu aye kozwa pouvoir force du progrès wana ba sakana kate lisolo e bandi boye boyo ka version o nazo beta ezali te ke ba betelinga ou bien na wito zo musika ma solo wana eleki na quartier na ngai parce que ngata on a qui les 26 nazaki un peu musika mais kaka na ngaliema na côté avenue Nguma na moni non ma solo ngo banda ya élection parce que l'électeur nga mingi fo na banda lukunga ezaka ka ngaliema te mais fo nazala na base na ya siko ko vanda penza na base nazana kati ya quartier sikoyo. Donc la force du progrès wana bazali bana ya quartier o ngai na vandaka to yebi masolo wana makambo yuti koleka eleki na quartier na ngai et bandi boye Franck Diongo to ebité donc abimi ba courage moko na ebité ceux qui donc ya ba no alert ceux qui ba nani to ebité abandi ko buka ko panza ba fiche ya président de la République ya bato nyoso tout net biso ba député tozali na kati ya union sacré de la nation to tia photo à président de la République abandi ko panza yango donc ayebona batu na ye donc to ebité on dirait mutu moko abeli kiol abandi ko panza donc ba pancarte nyoso tout donc ba panneau ba fiche nyoso tout azo bamba yango na se pour ngaso na lobi likambo yebi to lobaka likambo to tia ka preuve bino moko botana na bilini ndenge Franck Diongo azali ko panza ba fiche onyo surtout amoni elonga président de la République onyo surtout amoni ke azali na côté na bango te parce que pour rappel boyeba ke Franck Diongo asalaki masolo ya candidat na présidentielle mais ateka qui candidature na ye na Katumbi bato bazali derrière Katumbi Franck Diongo c'est sanga
na Matata Mponyo. Donc pour na bango Katumbi azali mwana mboka bango baza simana ye. Franck Diongo to ebité olie balanda masolo oyo ekosenga biso le 20 tokende na ba isoloir pona ko voter. Mais ba Franck Diongo ba monique mutu na bango azomela pema donc président de la République azako lia bango nyo surtout donc olie balanda na ndenge longo bani akomi ko sala netu mutabeli kiol. Nazali ko lakisa bino preuve botala Franck Diongo yemoko azali ko buka ba pancarte boyebi ke la place et si là qui tellement ba candidat bazé belé to sala ki système ya ko tia mabaya oti photo donc to koseli Franck Diongo makamte na ko bete la bino version original on a vivre le lot parce que tous allez qui na course tant tous zonga ba benga to okuta ngo allez qui na kata quartier bino mo botana ba image Franck Diongo yemoko en personne azali ko buka ba pancarte on surtout elonga président zali na bateau ba tcheki elonga président bolanda na bilili Bino moko Landa parce que biso na 5 minutes avec César Ngadi toko sarate bomoni Franck Diongo ba fiche azali ko panza ye moko na maboko na ye toko seli makambote parce que bobi na 5 minutes combien de bato na kanga le kuta ye mbangu boyebi donc le kuta na kati internet surtout soki ezali makambo oyo etali président de la République etali UDPS et kendaka d'une façon virale ko panza nango mais Naïb Sarabino sur les Cambeleki, boza la calme, boza la 5 minutes avec César Ngadi na Roya, na bete la bino li solo ya malam, soki Naïb Sibino ke, eza solo, ya le kuta, eza le kuta. Bon moni bino moko, Franck Diongo makamazali ko sala. Même na baba mikili ya poto, ba fiche, oyo ezali ya élection, ezali déjà un fracata munene. Donc Franck Diongo a mérité a zonga sous le bois parce qu'azali na pour sa zonga le bois quoi azali ko mérité yango mais na période ceux qui ba meki ko kanga surtout mutu ya opposition président de la République a salibo bango eloko bazali ko luka yango wana Franck Diongo amoni ke ba kokoka na bango te na mutu na ye oya pesa ki donc candidature na ye Katumbi akomi ko luka makambo mususu makambo ya guerre kuna to ko silisa yango obeti na beti yo. Est-ce que moi la mobali bana kini alela bana avec le balela bana daring balela bana dragon balela bana mazembe balela toko beta bango tozo kana obeti to beti moto atamoko akozo bisote tant Franck Diongo sali boy la force du progrès na zo sabino bango defate babandi ko lukaye Franck Diongo tout la musi azaza akei ko kota na église Sebeko ya ba protestant akei ko kota kuna na ebsibino ke ba force du progrès wana eloko moko ezongisaka bango simezate ceux qui pona président de la République na opon na UDPS donc vraiment atoye na masasi ba Rolanda donc Franck Diongo tout la musi azaza ba kesu koneti ya kota ki na kati église wana ba kei ba tumbi église ya batu église ya batu donc ba tumbi yango nazola sabino ba image parce que Franck Diongo ye alobi ye lombete mais akimaki le point donc nazola sabino donc tout la muisi ya zaza koleka Carl Lewis a kota parce que za quartier na ya koti na kati ya église wana ya Sebeko donc place ngana tanga école primaire donc ba za lendo opeza na obenga bon ba wazalendo parce que ba za vraiment na patriotisme moko ça na te soko yel ba contre temps likola président na bango boko yoka na jamais donc force du progrès landi eti na kati kuna ba zikisi église abatu ya ba protestant mawatro bino moko bota na bilili bino mo boito landa donc esili kaka te kande zalaki na bango parce que donc bako otika boite ba kesu na ndako ne parce que toza na kati ya quartier ba kesu na ndako ne ba
piller donc na ndenge moko ya ko sakana te botala kaka donc bato bazana méchant mais les choses ya yo ça la ba contre temps ya buzoba ba piller na ndako na ye donc eza kutu jeter après na suka na yango toko lakisa bino tango ba kangiye asengi ba pardon ba yebisie loba bo lobi bo yemo kazali ko loba donc en tout cas bon monaga on dirait mutali boma donc asengi ba pardon donc boko landa makamba yuti ko loba bino moko bomo ezali pasi na mawana motema o ba congolais penza de souche bazoningo te kamboka tozongela su makambo ya étranger avant to lakisa bino makambo tango bakangiye makambo a lobby po bino moko bomona parce que nazo yebisa bino ezali version officielle version oyo nazo yebisa bino donc mutu akobeta bino lisolo ya marque mosusu parce que eza na kati ya quartier na ngai o nga na kolela cité des anciens combattants donc makambo leki na base na ngai esika ngai nazali kosala makambo na nga ya élection donc avant to lakisa bino na suka ndenge Franck Diongo azali ko senga pardon parce que force du progrès a défaité donc ba kange ba bi donc il senga pardon na makambo lo ba Franck Diongo a commis ko expliquer ko leka ba professeur de géographie na histoire donc avant to proposer bino to marquer pause publicitaire et à ba partenaire na biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo donc oliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozui yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozui o collection ka na poche na kosi na poche à veste
Au voyager, au même partout dans le monde ici que vous kende. Donc, vous avez besoin, il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc, il y a plus de 500 chaînes, surtout à Kitoko. Bilengi, ba choix ya Congolais kaka mutaoye bango. Donc, Congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc, Congolais kaka mutaye bango. Donc, c'est relative ça. Il y a Banamboka. Bozwa abonnement nango, okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là, toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyebi. Oh, vraiment, il faut voter à Maboko parce que Bango va renouveler automatiquement. Donc, droit na Bango, na chaîne na biso pour aider biso. Tout ça, c'est quoi Sabino Boyo Kasiko, Franck Diongo, Yende Yanké. Alagisi Yanké. Oh, donc, mais Yanké, il y a éphémère. Donc, il y a un bouton, il y a boyo kama zali koloba sikwa comme koloba donc église wana sebeko ba panzio ba zigisi ba vanda na bango donc force du progrès mutu ba ko bongisa ngote parce que asana mbongo te asana katumbi mutu ayiba ba minéraux ko sakanate akomi koloba donc bozala calme akomi ko bondela ngai moko na kosala ba réparation na kotonga ba makambe belé o ngai na président donc azali mwana nga présence à mwana tala ba Franck Diongo présence à mwana ne ya ajini na ngazala mwana ne donc wana za flatterie et le bel Franck Diongo eza donc le bel moko ya ba flatter botala kaka donc aza versatile le lo aza boye le bi aza boye donc bango mutu bazo encourager donc katumbi bo yo kabino moko siko nazo proposer bino bo landa o yazali koloba donc parce que ngwati penza donc etikala ikaka donc azo ba crochet na ba hypercute donc a community ko banga zo loba n'importe quoi donc ba tikile petanta ba bi 5 pardon na makambolinga donc bo kabino moko o Franck Diongo azali koloba donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. Hello Baliboso. Ngai naza papa ya bana force du progrès. OK, wana ya wote msoko se. Naza papa na bango.
nabengaki Peter Kazadi ndenge baforce du progrès bakataki babandero na ngai naki kotala bapeti basiliki responsabilité nyonso oyo ndenge baforce du progrès bana nanga force du progrès naza papa na bino naza bino problème te so bomoni eloko moko sepe nango te bolimbisanga papa na bino naza na bino très bien jamais nasoa na bino rapport nazwi ke bokate babandero na ngai pano na ngai na Saint Christophe Félix aza mwana na ngai toza papa na mwana toza na problème rakini moko eza te soko aza mwana na ngai bazwa bana bafoti progrès bozonga naza papa na bino eloko oyo nyonso ebimi awa na ndako oyo ndenge bafoti progrès batumbi na ko réparer yango bango ba réparer eloko te. Merci beaucoup, je suis là. Et tu demandes aussi pardon à ton frère chef de l'État. Félix est mon fils, chef de l'État. Aza chef de l'État, aza mwana nga toza famille moko biso na ye. Mamuda biso ko na biso bali mo. Et biso tout bana papa Tshisekedi. OK, et demander pardon aussi pour tout ce que tu as dit à propos de lui et tout ça, tu t'excuses parce que chef de l'État un peu du respect pour lui. Naza candidat président de la République, j'ai de respect à Félix comme chef de l'État en fonction, il n'y a pas de problème. Mais il faut demander quand même pardon. Non, c'est moi là ça chef de l'État. C'est moi là que ça chef de l'État a monnaie loko moko alibike a sepe nangote na senge pardon za mwana na. OK. Bino mo boito landa ezali pasi na mawana motema bato lokola ba Frank Diongo bazali bato bazali ko tekamboka. Donc bino moko bolandi na suka ya film ndenga zali ko lo bazali ko senga ba pardon ezali vraiment pasi na mawana motema. Donc avant na suka émission donc en guise de conclusion na lingi susu na sala bino rappel. Donc makambo eleki lelo tozali les gars qui vendredi nazo tourner émission donc samedi très tard samedi na batongo tongo donc Frank Diongo ba beti pambate il faut beta lisolo ndenge bandaki soko ali frappe azo mériter kutu boloko mais na période de talaga reso ba kange ba tala ba bandiko kanga susu batu. Donc Frank Diongo mutala muki ayena batu na ye to lagisaki bino azali ko buka ba fiche azali ko panza donc bogi ndenga lobi na kati ke opo ba panzaki aye prévenir ba panzaki aye mais ye biso ndenge ba la justice tozana ba pièce à conviction bo moni azo ko panza tanga panze yango ali. Donc force du progrès et Luki et Landier parce que azana kata quartier ba Landier ba kepa na ba saccagé ya kimi mbala moka ke okota na église protestante ya Sebeko donc ba zikisipo bana wana bazonga kasimate mundu kikuto zonga saka bango simate donc babanga te ba kangiye ba lobi na ye asamba o bino bo landi na ba image donc ezeo pesa penza pasina mawana motema boyi ba ke version ngana pesi bino ezali version originale et salami na quartier o ngana koli place ngana zali ko vendre en ce moment po boyi ba ke batu ya motema mabe batu ya motema likundu donc ba Frank Diongo bazali bato baza prêt ya koteka mboka basi bateki mboka mais ekosimba te donc Fachi Beton azali mwana nzambe akomema masolo oyo tina suka boyeba ke mutu akoganye Félix Antoine Tshisekedi azate yango na linga vraiment ke boyebi ke 5 minutes to tikaka makambo ele kaka ya lokuta te pona président de la République na biso yango to yeto betela bino version ya solo auto betela bino ezali version solo sobi bo tuni bana oyo bavani na mbinja na cité des anciens combattants ba betela bino version oyo nga na betela bino donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo donc oyo ya version la musica boyebi ka ke soko tokomi na suka ya émission na biso ndenge na je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Soto na suka base nde yango makambu base nde mutu ezali wana etiaka 5 minutes maboko tokotika ka yango te donc to bandra toujours ba remerciement na biso na honorable Jean Moutala na kati à London. Merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kano ki kakamene le grand stratège José Kano ki kakamene maître Weramukuna maître Rajamoule. Merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Marie à la beauté naturelle nakati à Londres. Merci Nanyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko nakati Espagne po nakopesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu. Merci Nanyo surtout osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours nakati Espagne po nakopesa master nanga Kaïs
Zabazuba, maître Zabazuba, Masanangai. Donc, merci Nanyo surtout. Au sala rapport à 5 minutes avec César Ngaitoya, Nakaterisa Zapon, John Kaniki, Masanangai a coupé Banda Bomwana, John Kaniki. Donc, merci Nanyo surtout. Au sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo surtout. Au sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Chai Mukenge, Chai Wabalengela, mon voisin, Chai Mukenge, Chai, merci Nanyo surtout. Au sala rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Eddie Edo, les philosophes, Eddie Edo, merci na ba commentaire na OP, na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Thérèse Kamani na Suède, Thérèse Kamani, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Shigoyo na Kati ya Paris pour na repé sa petit frère propre Doudou Swami Doudoulé, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi to qui sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi. Merci na émission na Parlons Santé P na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanatek, Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai,